Ndenge naza boye nazobelana nazwi guérison te. Merci très chers internautes, balandi Eko RDC, OSL émission Nabino, Bandeko Bosungangai. Pendant lelo na cadre de découverte ya Otambola Tambola, tokutani na mwa garçon moko boye na kati ya komina Bandalungwa komona ye Léonard. Azana nga pembeni awa, aloba oyo asalaka. Merci beaucoup. Bonsoir Léonard. Bonsoir. Komona ezaka Léonard ou bien kombo mususu? Léonard. Léonard nani? Léonard le sonji. Osala nini? Chirage. Le bon moment kasi batu tala pe caméra bat bazolanda. Chirage. Sala ka sirage. Bovanda wapi? Nakaluka. Nakaluka epa nani? Epa yaya. Léonard, avant comment nakaluka utaki wapi? Nakenge. Nakenge pa nani? Epa papa na mama. Epa papa na mama bomba tika nakenge? Yo sika o vanda na yaya bosa yaya siko akipaka yo na makambo nyonso tout bien yo moko o miso en charge. Te yaya akipaka ngai. Na nyonso. Mais siko pourquoi lelo bimi na balabala o sala musala o ya sirage? Ebisanga na bima nga moko na tiaka loboko na somba tabaka ya ta uniforme. Ibande ko balandi Eko RDC vraiment c'est malheureux hein, parce que makambo ezole kana mboka na biso awa capital aussi à la fois ça la vraiment boye darabatu parce que awa bo mona ana kata Kinshasa a eza vraiment pas si talaka mwana oyo ya mokeboe azo se débrouiller na ndenge na yemoko donc ceux qui bo sungi était vraiment eza moins passif vraiment eza vraiment c'est douloureux hein le boss Jean Chibo Chiboaba hein Eko RDC vraiment lomena biso na yaya nakaluka kuna tango zalaka o sala makamnyosu yo pe mo polier sa famille ou bien ndeni na musalo sala nalesaka famille te nabwakisaka ngo na karte mpo na somba bakaye. Mais et pas yaya c'est que osomba bakaye yo moko mpo na classe bon minerval na yo kasi papa tanga ye moko moto afutelaka ngai ba classe. Papa ye mo moto afutelaka ba classe. Bon siko okomeka oyebisa biso non ntango osalaka mosala oganyaka ya ebele ou bien osalaka ndenge nini na mosala osalaka obombaka mbongo na yo? Naganyaki ebele te 2000 3000 na zongi ndako. Par jour 2000 3000 ozongi ndako. Vraiment bébé yoka siko vraiment mona modèle oyo vraiment azaye moko na balabala le boss Chibo Chiboaba vraiment mona boye botala nanu bat bazolanda yo hein Léonard bat bazolanda yo ebisa bango ni bana poto bazolanda yo ebele roda molembi na Las Vegas hein ONG BM vraiment na ebité okoloba na bango nini lobana bango mo eloko moko bato bazolanda po baza besoin basunga yo baza besoin basalisa yo batama motema malamu baze belé bona na kata Japon vraiment mona wanzambe azala besoin basunga yo na poto bazosunga yo okolobana bango nini vraiment ndenge naza boye nazobelana nazwi guérison te. Ozobela tisi ko nazwi guérison te. C'est pitié au moins esalinga vraiment esalinga dete kadi ma donc esalinga pasi na mtema vraiment vraiment besoin numéro oyo bon mais quand un peu ko benga vraiment numéro eza 085 25 83 920 wana bozwa le suprême molé manga moko bob vraiment mobale mande fois pembe vraiment yebisa bango lisu moi elulu basuka na adresse na yo poto roya ti place yo zalaka to ya kosunga yo yebisa bango mo eloko moko na ndenge ozali. Nazaka na kanluka na avenue Kingonji parcelle numéro 7. Bandela adresse susu. Nazaka na kanluka na avenue Kingonji parcelle numéro 7. Est-ce que ebi mo numéro de téléphone ya yaya ou bien ya mutu mona ndako? Ya numéro de téléphone et téléphone à ça là on les sauté pile bunga. Yo pose un téléphone te. Mesdames et messieurs, vraiment c'est pitié hein. Ils a passé. Le vieux Richard Mapota mo beti monene andembo na léopard. Donc continuer toujours na marche na biso yaka totambolara. Yaka totambolara vraiment Léonard yeyo le boss Jean Chibo Chiboaba ils a passé. Ndebo mo langa na otambola awa ils a vraiment passé makambo belé. Tout to sali ana komina Bandalungwa to kutena mambe belé mais to continuer toujours na opesa bino ba information et pour aujourd'hui on en est fini. Levé ma pote, hein, vraiment petit Léonard.
bon je peux si déjà adresse na place à Zalara to mec un peu to joindre ti kuna na place bango bazala comme ça to mec un peu couper ça moi lisungi moi aide et zala bien na ba ajo moi no ako sa marambote et l'eau que touché nga et ça linga très mal sur ces petits Azat sérieusement malade mais regardez Azat sérieusement malade depuis Azotambola pour Lukakaka Azo ne fisque un petit rien pour boire carte nenga lobby. Vraiment moi ça me fait trop mal au cœur, vraiment je ne supporte pas ça. Naza vraiment na et ça n'a pas na moté ma bolimbi sanga ba téléspectateurs vraiment et ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup Mbala Sima Borolanda so émission na bino bande ko bosunga ngai. Bonsoir place bozali botika la malam merci.